Merci mingi Mama Rosalie pour na kopesa ngai maloba. Vraiment ezali esengo mingi po ete occasion isili kopesa mila pour na ete koloba likambo oyo. Mais pour na koloba kaka eloko moko koyebisa na ba Congolais nyonso il faut na bakisa yango pe na beta sete makasi. Nazali koyebisa na ba Congolais nyonso tu oyo bakolanda biso na mokili mobimba. Ezala ba obaza na Congo, RDC, ezala ba oyo bazali na Europe, ezala ba oyo bazali na Amérique, ezala ba oyo bazali na Asie, ezala ba oyo bazali partout dans le monde. Tozali koyebisa bino ete motote a transformé histoire et motote a bebisa chemin ya moninga pona minute oyo ndenge ngai papa Roger nazali koloba. Monsieur Richard Lumumba azali na makila ya héros national. Azali moto oyo makila ya héros national, descendance ya héros national. Donc Monsieur Richard Lumumba. Botika koluka ko botola ye identité na ye. Parce que tout le monde dit déjà ba makambo ngo na Congo pe komi mingi. Oyo na ndenge ete bato ebele lelo bakomi kolinga ko botola bato ba identité na bango. Pona koloba ete oyo wana mwana na ete wana zalanga papa na ete ya lingia diembela ute wana zalanga te ya uti na famille bato tani non bandeko. Monsieur Richard Onema Richard Lumumba a wuti na kati na famille Lumumba. Onyo so ba histoire oboza boyebisa biso banini, mais eloko biso tokoki ko confirmer kaka yango wana. Po soku otali Richard Lumumba, en tout cas, ye penza azana ba très makasi ya héros national. Soki po sali attention to boko loba ete héros national a sekwi. Kotala kaka mbuma misu, kotala kaka ba forme mususu azana ngo, en tout cas nazali koloba yango ya solo. Soki botali kaka ba photo yo bokomona ete ta moto yo azali penza na ba trait ya héros national. Mais eloko to lingi toloba boyi bandeko, botika système oyo ya koluka ko botola ka baninga ba identité na bango ya famille pona na ndenge ya jalousie ezali malamu te. To mona ki lobi awa mikolo elekaki balingaki lisusu babotola ndeko Véron Mwalumba identité na ye. Balobi ete Véron Mwalumba azali kolinga ko diembela oyo wana azali papa na ye te makambo ebele. Mais heureusement que ndeko Véron Mwalumba azalaki pe makasi a se justifier ki na likambo yango pe to moni ete batu yango lelo nie bavandi likambo koloba ezalité. Donc spécialité na koki koloba spécialité ya ba Congolais et comme inde sikoyo ya kosala lit pona koluka koloba ete mwana oyo wana papa na ete ya wana boy. Donc eloko nde comme spécialité ya ba Congolais, alors que tozali na makambo ebele oyo toko koluka to sala pona mboka. Bandeko, soki bozali komona déjà biso na biso ba Congolais oyo tozali koloba ete to lingi Congo to lingi mboka na biso. Soki déjà makambo ya boezali koleka bato kutu bozali na bango na a 0 mètre kokosela na makambo koloba makambo ya lokuta o Richard Lumumba wana azali moto moko boye ndeko ndeyo koloba ete ozali na souci ya bato yo bazali na Congo a 8000 km. Avant kozala na souci ya ba Congolais banana kozala na ba souci ya bandeko na ba Congolais ozali na bango na poto a 0 mètre. Mais comment yo ko linga moto azali mosiko yebi kutu to monite yete tozali koloba ete non nazali na souci ya bato Congo il faut na ke ko bunda pona Congo. Mais bato ozali na bango ba Congolais ozali na bango a 0 mètre bitumba tango nyoso ko swa na koyina na koloba makambo ya lokuta pona bango. Yango wana ngai na lobaka mokolo wana na émission to salaki na lobaki ete
ndeko Richard Lumumba soki olingi ete politique na yo osala yango malamu po etokende liboso, éviter ba distraction oyo nyonso oyo nyonso oza komona lelo ko batango mosusu ozokanisa ye bato wana mpe baza kobunda mpo na mboka te, eza ba distraction baza kosala. Ndeko Richard Lumumba nakoyebisa yo eloko moko, oyebi bato nyonso ndenge oza komona na poto awa ndenge boza koloba ete bakombata tala biso na biso bakombata, me naza koyebisa yo bango nyonso tu bazali bakombata te, bango nyonso baza bakombata te. Eza na bamisusu baza wana komona ye mpenza na mikoko aza kofinga Joseph Kabila aza koloba n'importe quoi, mais ye ndenge azali wana aza kosurveille moninga na ye mosusu combattant, baréaction nini aza kosala, makambo nini aza kosala, oyo nyonso tu moto wana aza kosala. Soki ntango mosusu likamo bopa bokomona kaka moto oyo ye moto abande koloba mabe mpo na Kabila, ye nde azali prêt mpo na kopesa bainformation mpo na koyebisa bino balito bino bozali kosala. Biso tosekaka tolobaka ete tala bacomédien, yango wana tobengaka bango bacombattant, parce que ndeko kokanisa teke mutu nyonso azaka liboso ya caméra aza koloba kofinga Kabila koloba n'importe quoi ke azali vrai combattant te. Ntango toyebisaka bino ke bainformation mosusu biso tozwaka oyo biso ezalaka komona tozwi information botopesi na radio na biso tolobeli yango après 2 jours 3 jours bomoni makambo yango esalami, bino bokanisi ezalaka banani, ezalaka bafuite mosusu kaka ya bacombattant oyo bango moko bakomona ntango mosusu bapesi biso yango. Okomona biso toétudie ntango tokolanse yango bo 2 jours 3 jours bino bomoni likambo mobi bato balobaki yango, mais eza kaka biloko na bino moko nde moto koza kobimisa yango. Yango na tolobi ete bandeko il faut boyeba yango ete mpe nazali koloba ete ndenge tozali kosala politiki ya Congo oyo bacomédien eleki ya trop, yango wana nayebisaki ndeko Richard Lumumba meka kobima na kati na distraction wana, parce que yo ozali moto okoki koyela bacongolais politiki te. Non lelo bamusicien congolais bakobeta te oke na Zénith otelemi te, yo il faut yela bato politiki moko oyo kozala différent na oyo lelo omona bakokende kotelema na Zénith banini, mpo yo ndenge ozana ozali moto oyo tikala na bibliothèque okoki kokende kaka consulter baarchive mpe bato baza kokama politique na ozo komema na ndenge moko ya bien ya propre. Oza mpe motu moko omona peke olebi nyonso bino bozokanisa ntango mosusu Joseph Kabila aza kobanga ntango mosusu bato wana basala bakombo banini, mais ntango mosusu omona ke Joseph Kabila akobanda nde kobanga yo, parce que ozoya na politique moko mpenza bien, donc bien précise. Mais bato bakomi kolinga kodistraire yo mingi basi bamoni ntango mosusu ke oza na étoile yango wana baza kokotisa oka na banini, mais kasi ko changer système ya politique na biloko tozoyebisa yo ntango mosusu ata lelo te lobi te, me mikolo koyo koloba bato oyo balobaka ete bazali na radio babengaka bango bacomédien, mais bayebisaka nga eloko moko namoni yango lelo, mais toyebisi yo ke yo ndenge ozali wana oza na richesse moko ya kosakana te oyo ke bato mosusu bakosala politique na ndenge kaka ya ndenge balobaka madiembila baza koluka de gauche à droite esika nini moyen kopesela po ete babimisa mutu, tellement bamisusu bamekaki bamoni ete ezosimba kaka te balobi bon tomema mpe ka likambo kaka na ndenge kaka Joseph Kabila atia biso po ata mosusu mwa mbongo moko ekomonana tozwa na biso kaka po tosala baaffaire na biso mingi bakomi osala siko politiki ya ndenge wana. Yango na tolobi ete Richard Lumumba zala concentré, vanda calme, meka nanu ko changer système ya politique, tika nanu ba kokota na kati ya groupe ya bato toyebi ke bato nyonso ya poto lelo baza kobenga kaka combat, toza kobunda mpona Congo, toza kobunda mpona combat. Soko lobi ete obendana ale babengi kolabo, oui ata soki bakobenga kolabo tika babenga kolabo po ete ba leader ya minene ya ba papa Tshisekedi banani babenga bango ba kolabo po bake na Congo, mais yo il faut kende na Congo. Yo politique ozo sala ya poto awa eza politique na yote ende na Congo sala ndenge héros national asalaki, parce que oza na chance ebele
eloko kaka ezali kaka bamikolo ya famille bafungolela yo motema bafungolela yo nzela babwakela yo soyi okomona ete yo nde mutu ntango mosusu okozala mpenza opoza monene ya Joseph Kabila. Ok, Joseph Kabila akobanda komona ke bato wana nyonso tuna bande komona bango pamba mais naye komona mpenza ke Richard Lumumba oyo awuti na kati ya famille Lumumba nde mpenza azali vrai opposant na ngai. Makambo toza koyebisa kozongoli seki te ezali makambo nazali koyebisa yo ezali vrai et juste parce que soki biso kutu bato tozali koloba boye toza komona déjà chance oyo ozali na yango mpe toza koloba ndenge nini yo kokosala mpo obimisa mutu soki kutu biso moko bato ya libanda toza komona ebongo yo moko kutu mutu owuti na kati ya famille ndenge nini oza komona yango te meka nanu kolongwa nanu na kati ya bapolitiki wana oyo na kati ya bagroupe ya bakuluna to bacon batant badistraction na bango longwa sala politique na yo sikoyo na ndenge ya bien. En tout cas naza koyebisa yo solo yo nde moto kolengisa président Joseph Kabila na futur oyo nayebisi yo ezali ntango mosusu prophétie. Mama Rosalie na epesi yo maloba.